MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bandeko, vous allez bien certainement. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Na sala ki vidéo lobby awa pona opesa conseil na couple kanko ndeko na biso Sandra Mboui na mobali na ye Jean Bosco kanko. Il y a eu des réactions na sala il des vidéos na vidéo à liboso na kangi ba commentaire et c'est même pas 24 heures, il y a plus de 157 000 vues. Et TikTok sur TikTok bano futa ngai ne na nginde 0 centime la famille. Et pour ne pas l'attarder, hein, parce que batum sousoro lobby ka eloro mususu ezala rien à voir na sujet on déro fini ba na éviter ce problème de mieux ezala ranini. Bah si je n'aborde ka c'est pratiquement impossible na sala 1 minute, c'est pratiquement impossible na sala na attention de na synthétiser na sala bref. Et ça compliqué sinon tu vas comprendre ma bé déjà vidéo à moulay mouto comprendre té doit ça dépendre fort à comprendre té bon sur vidéo à moukousé donc na otika ba point de suspension d'interrogation na mito abato même professeur so peut sa cours introduction à la développement à la conclusion à la vous à la tolérance s'il vous plaît to ko kanaraté o ngai yanga ba sujet et kaka boy ko za moulay désolé mouto apesa ya ba 1 minute yepe zaka important so bo monique bo landa wana ezaka abino mais ce qui est vrai il y a des gens qui me suivent en tout cas bo limbisa ngai na kangi ba commentaire na vidéo ya liboso na sala ki hier parce que bo limbisa nga bandeko bo limbisa nga bazoba baza trop moto ala nenga na bokebi pe o a comprendre ki ana besoin finga nga teni a commenter mabe la famille quel intérêt nga na za nango to esengoni ninga na za nango na ya ka koloba mabe na couple ya batu to pe pona luka bezito na luka bavi 300 000 abonnés sur 320 000 abonnés na za nango na on a sujet ya kobeta lisolo Sandra déjà bo mona na obeta masolo ya Sandra Mboui na mbel na ye pona zo ba comment ça vidéo à moi no yo abimai na maîtresse et ça les sur 2 millions de vies et ça là 1 million de vies en moins d'une semaine na beta lisolo ya que le Seigneur vous pardonne. Batumsu ba vraiment bazobe. Bandeko ba komelinga balobi, bandeko musu ba komi balobi, bolukara nini, ba photo eza. Bozala penza mayele te ebino. Bandeko bolimbisa nga yote, na oloba na yote, na oloba na bazoba. Parce que zoba ba benga ke zoba, eza ko finga te. Dans la Bible, proverbe zo benga stupide. OK? Nzamba zo benga zoba. Mouto azo réfléchir te, azo réagir sans réfléchir, ba benga ke zoba. Même na classe bazoba bazala. Ya on passé Marcelo benga batumsu ba léché ki azaï na raison. Na zo ki tan ko expliquer likambo ndenge bandelaki. Oh ba uti na compte ya mobile na ye. To moni ba photo ya Sandra. Bino bozala boy ponani. Bozonga lisusu. So bozongi na compte ya mobile ya Sandra Mboui. Bogokuta ba photo ya kala. Toi na décembre. Imaginez qu'au banda janvier ti décembre 1 an eze belle photo ya Sandra Mboui ezate. J'ai même à ma main à couper. So moni photo ya Sandra Mboui to vidéo na ye ya 2025 na compte à mobile na ye zo capture tindela ngai. Photo vidéo ya 2025 ezate. Nyonso ya kala ba vidéo na ba photo mususu eza na se parce que na bandeli ezate so otali ba bima ba photo ba vidéo eza na bandeli ya compte wana ezate so bo kitinde na se bokokuta ba vidéo na ba photo me ya kala ya sikate déjà eza signe que y a un souci na komi mama Sandra limbisanga pourquoi na komi titre oyo parce que Nazui blâme et pas bandeko mingi surtout ya basi. Pourquoi oso blâmer Sandra? Pourquoi oso condamner Sandra? Pourquoi na conseil na yo Sandra kaka nde muto famille kitisa? Faut vous comprendre ka. Na condamner Sandra te, na blâmer Sandra te. Et na se pencher plus na ngambu na ye par rapport ya culture bantou. Ndenge to vive la kana foyer
toyebi yango biso nyonso eza ya kosamba te ke ezalaka mingi mwasi nde moto amikitisaka, ezalaka mingi mwasi nde abundelaka libala, ezala babuzoba bambeba baerreur mingi esalemaka na bandako ya mabala généralement bana basala yango plus ce sont des hommes. Pourquoi basi babomaka mabala te mingi et pour niso mwasi asali bêtise mo mobala bomaka libala, c'est à cause de ça. Nalobaki bien nalobaki ata soki mabe eza na ngambo ya papa, j'avais mentionné ça. Ata soki mabe eza na ngambo ya papa, mama zalaka mama. Nalobi te ke Sœur Sandra za mabe, j'ai pas dit ça. Natikal ko condamner Sandra te. Nalobi te ke yenda sali soki nini, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, bandeko bayebisinga mama eloko lekiti ke ezate fermer le cœur nde moto bomisi batu. Na moni tu mama mo rappeler nga même lisolo ya chantre ya nigérienne et kuyeme o mobala boma na bankruba. Et ça nga kutu na pasi. Bandeko nanga mam na yoki na matoi nanga. J'en rêvais pas. Yango na titre na komi mama Sandra limbisanga. Na mentionner ki yango bien. Tala nga so ba yebisinga na oloba ba yebisinga. So ina zalaki na yebisa bino ke na zalaki. Et na pesa un conseil parce que ngai na lobelaka ba sujet oyo bat bazo lobela na réseaux sociaux et na pesa vie na pesa na conseil. Ou encore so bat ba benginga et que na moni likamongo eza intéressant et koki ko sunga batu na koya na lobeli yango na pesi conseil. Je vous expliquer ba benga kinga pour na dossier à mama Sandra. Nde yango na yaki na pesi conseil. Après avoir koloba bino bobi kama mbonde baloba mukileza muke bato ba yebi bango baza bato ba fréquenta bango bazali et les gens m'ont contacté Emma yango na yo fungula ba commentaire on akangaki ngaza mutema mukuse des fois bato musupo na éviter kana lobane mabe yango bomona kanga ba commentaire mususu pe pona éviter na bloquer bango nzamba limbisa bino soki boyebaki bino boyo kofinga nga soit disant na zoluka bezi soki ni na couple bato que le Seigneur vous pardonne. Si réfléchir à pamba vous avez du mal bongo ba mama mususu do na una tana binote po eza clair bino boyo na compte mobile ba photo moi ça sikezate asali nini ya décembre batie lidin se mais moi si na emoko atiete pour toi boyebi que Sandra te yaka ezo lobela bino lorote ezo intriguer binote et vous faites raconter n'importe quoi bino bomonga na yoko sepelana divorce ou bien au contraire na condamné divorce pe na opesa conseil. Mama Sandra limbisa ngai. Mama na ngina matoi na so ezabongo en tout cas limbisa ngai. Oza na droit to pe raison ya osa la vie na yo mais conseil na opesa yo ndeko na nga mwasi Luka Nzambe liboso ko kende ka ate parce que na yebi ke mibali balinga yo na yebi ke ba proposition ezali pe ko zalaka surtout les solo nenge betami boy bato balukaka yo kala o batika ba ya kozonga omoni to ebisaka yo prends ton temps lukelo nyanzambe na osenga pena bandiko bolinga Sandra mboyi boche na losambo nzamba batela e pasa les grâce mibali ba pasteur oyo mama Gloria uti obeta keli nini awa tango awa ya ko betela ba pasteur awa na ba prophète na oya na sujet wana ya mama Gloria apesi ba jeune fille conseil bolinga basali nzambe te eza grave ka nde na ebisaki bino mama abenginga mama mukolo abinanga mwana na benga batu te nalandaka yo namona koza respect ofinga rate opesa conseil na kimia bat bazolanda oti en scène ozote ya batu na ebi couple wana na sambela na l'église à Jean Bosco kala plus de 20 ans passé namona loboko nzambe na nzela Jean Bosco. J'ai failli perdre ma grossesse le mois na mukolo grâce à tata wana azana grâce mais c'est un mauvais mari un méchant homme asali Sandra boy pas au sala Sandra boy pendant que je vous parle Sandra boy na mbali ba vanda sunda ko mote eza ya ko bomba te ba vanda sunda ko mote mobala banda ko tromper Sandra tango Sandra zo kine ba mamba majabu na bike bato bele ba condamner Sandra moni bato balobaki mais pour un homme de Dieu ça dignité. Na vidéo ami balende peut-être on peut savoir ba détail parce que vidéo c'est commis na suka. Na ba raison o bakabwaneli. Mobala tikela Sandra ndako. Akoma na yo ken
kolia nzambe que Dieu nous aide. La na vidéo mi balena pese bino ba détail. Yo mto zo ko finga ke ngana zo ko kosela ba makambo. Sko bato ba yebi bango ba bengi ngai avec les preuves ba pesi ngai o lobani. Et mbote balinga mais certainement vous allez très bien. Na sala ki vidéo sur kokabwana tope matata na libala ndo na biso Sandra Mbui. Na mekaki ko introduire raison cause et ndé na vidéo oyo na yena meka ko expliciter muke par rapport ya o ba ebisingai lobita on a le belaki yango nazaki clair que na yebi cause oyo bakabonelité to po esali ki baza na matata parce que constat et salemaki bato balandaka bango bazali déranger yango na yaki na meka ko pesa conseil na peut-être so bato ba comprendre je sais pas il faut na kita na niveau nini tant besoin lo bananga ke non na lo batena na maîtrise de vous na peut-être est-ce que mitu na bino zo sala absence ya mwasi ezo déranger bato ba remarquer ba constater qu'il y a un problème, un souci. Et net ba personnage public et suscité ba nungu. Et tant on a yoki, ndena ye na meka kopia conseil bien que na yebite c'est quoi vraiment les problèmes mais ba signe ezali que il y a un souci. Na yebite so bozo comprendre. Do boko yo yebisa ngate ke na lobate pour na zo maîtriser te. Pendant que ba nungu ezo salema et ezo pesa mabe na yebite so bozo comprendre. Ou bien peut-être, bon, de toutes les façons qu'on l'a dit que bazala père mo batu mo bizarre, batu aketo yazua, yazo sepela no elongno zo sepelisete donc du coup il faut azang alikamoro bate quoi. Bref, maman mo abengi ngai ndé na bana vidéo ali boso donner di mieux volume. Maman mo abengi ngai, maman mo mukolo oui maman na landa kayo. Ngana maman mukolo na benga na batu te. So na bengi eza parce que na apprécier kayo. Na la narba vidéo na yo na mona elo mabe osala raté au finga raté mais oyara opesa toli alobinga na sambela na église wana 20 ans passé moi j'ai failli perdre ma grossesse na mona lobo wanzambe na nzela Jean Bosco oaza mobali ya Sandra mais après na se retira na ngai na se retira et bien que na yebi bat bakenda kuna j'ai ma fille oyo akenda na église wana ayebi singai Jean Bosco aza mobali mabe asali Sandra Boye asala Sandra Boye et abandai ko bimana nunu parce que na solo na bandeko mibale à part mama oyo et ba mbele ba bisinga même makambo sauf que chez mutuna mutu apesi moi quelques détails o muninga mususu apesi ainsi de suite. Maintenant, on me karoloba, oh maman na ebisinga, oh aliboso na sola inae. Bazalaka na nunu, oh bano kengi la rabana, babysitter. Et celle que Jean Bosco, on mobi mana nunu wana. Sandra ebite. Et tant azo kende kisasa wana, ndenge mobala no tikala na bana na nunu. Nuna oma mwasi na Doti maman Joël Gloria a sa prophétie que ndekoe que no s'occuper na libala na yo bima na distraction. Alingane okota na ba détail te pour appeler message na anglais kapo na scandaliser te parce que étant prophétesse amona ki maramunini ya mabezo lega na sima muko mwa ndeko na biso. Mais maman na biso ye pa ne ka moto azanzambe te awoye bandenge ne confiance ebele na mobali nzo mobali mabe. Boyebi mambo prophétie indake ke ezongi mobala eko intervenir en disant que lo moi mabi moi chazo salate so razo ke nekisa ça pas na permission na yi bat ba moni na normal amnet mobala pesi nzela ya rien de grave nzokande parce que ayeba ke absence à Sandra ye kuna feti balobi nunu azaka formenter le rôle à sœur Sandra veut dire le pele de mobali ya za la retirer na basi ya ba et ça passe, hein? Mon sale en Zambie. Et
na baroswana ndenge ezalaka kaka yinditi parce que mwana kota na ba détails ezate vingonga matata ndenge ezalaka po moi sai ko remarquer mobala yako finga mwasi libo ya mama na ye mwasi asiliki Sandra kufela mama bandeko aza orpheline de père et de mère sikoyo komo ya kofinga libo ya mama na ye en plus yo mosali nzambe bomoni mama na biso bino ba passer ba congolais trop de cave na munoko kama ambasalite mutoko bima kama ambambe mutoko bima à se victimiser et famille yoki ndeko na ye mobala lidinse ya bengi ndenge mama na expliquer ngai abenga Sandra tomboka yo zo lakisa nini keba na yo na ya kobeta yo demino famille bakulune avant Sandra Bala avant Lydia Bala toyoka ba sango ba jumeau pastoral ya ba dégâts ba sala na ba vie bana basi ebele et ba jefonge ba lobelango ba bato lobela vie ba bato ebele mais to sala sourd d'oreille to beti kara côté musupe to koteli tozo défendre bana notre père nzokande bakuluna kati na bonzambe lipasa ya mobali ya Sandra boma lidi carrière kuna ba balaka ba chantre domino bino bozo mission na ba vie ya bana batu o ba osela nzambe motema nange zoluwe nazoko kate kokanga nazoko kate ko bomba bande ko sero carrière kufaka boye boyoka ke lisusu pona nina bala dictateur ya moluba makofi ko beta tala déjà muto solo ba ko beta mwasi andeko na yedo c'est que mwasi azane na ndako ya ko mikoleleki lili ba photo ebimaki awa hospitalisé bato balobi mobala beta ke nkuba msu balobi teza lokuta ndeko mo apesinga version na solar na bango mbeto sope ya bane bukanela raye tant ba kengalema mutu mo azwaki ba image infirmier mo azwaki image nde ba publier na réseaux sociaux teto boy mobala mutabeta ke makofi parce que comment yo ki no benga mwasi andeko na yo bazala matato lo bakeno ki no beta ye est-ce que ça a sens ezalaka eza pasi na lobby ya ona Belgique mibali babeta na bango basi na divagation tchanga eleki nango wana poto model ne papa ngo futa biolo ngo kisaso na beta sandamboy po kebeta papa kebeta totina bakuluna ba otumba synagogue satana wana ozo manipuler ba âme tiye zaki permis na loi Moïse mais Eli a égorgé ba prophète ya Baal parce que bano détourner peuple nzambe to ya ko tumba église wana lole oloba amen bandeko nane sengote tina oloba makambo yo e ama weza pasi nzambe ke Dieu nous aide ndeko mususu expliquer nga lobi boy matate bandita on Sandra boti mwana mibale mwana nazo autiste comment mosala nzamba boya mwasi po mwasi boti mwana autiste mais c'est grave siko bato baya ko luka nzambe pa na bino po babi que vous avez Dieu et que nzamba ko intervenir na ba problème na bango na bana bango ba autiste ba robika yo il faut présenter nzambe wako bikisele mwana autiste yo moko boti mwana autiste okimi mwasi pona aboti mwana autiste oh my god bapagano ba olobatende nini vous découragez les gens bon kangela tu porte à l'eau là donc bato bana ba problème ba cas compliqué ba remis le belade c'est que nzamba salaratin ces gens nous mentent ba osala cop na bango pitié Seigneur balobi mobala Sandra koma plus na Congo précisément à Lubumbashi akoma na ba carré minier akoma muta cop comme na ba minéré ba oma na lar ba somba ndako ba sombi appartement mobala obligé moi si que non il faut pas pesa ndako HLM ba bazaki nango ba pesa ngo nunu do moi si na ya mibale nous mo vanda kuna tant ba ba kena ndako sika do ezaneti ya kende ko tika Sandra na ndako sika na bana bino boyale ya zongeli nunu ebisengwe kuna magode ke yezongi ye na nunu Sandra tika le mo souffrir na bana pona nini bana ba autiste même maman na liboso ya bisenga mobali ote mo sa boti ba autiste pour so mo sa boti ba autiste mwana na baki ona mona ibazo tambola na eza mwana liboso ya mwasi pona précision parce que o ami balé batika la mona eta mona na raté parce que mwana
azo autiste. Pauvre Sandra. Bande on a aussi la vidéo moussou. Ouais, parce que bateau bossa kana bateau trop ces gens. Bossa kana bateau trop bateau. Et tant que je dois dénoncer trop loba wa bateau ba refinga biso. Anganzambe. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant.
Comme les palmiers, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.